Non, moi, je peux dire tout simplement, je peux pas faire la condamnation arbitraire. Joe Kaka Bengele, c'est pas une mince monsieur, c'est pas une mince personne. C'est une personne très éloquente, c'est une personne grande dans la corporation des journalistes. C'est une personne, quand on parle des journalistes, si aujourd'hui on veut énumérer les journalistes de la République démocratique du Congo, comme aussi vous faites partie, Joe Kaka Bengele, on ne peut pas faire hormis de Joe Kaka Bengele, c'est une grande personnalité, quoi. Et ça va que non, les respects doivent être mutuels. Parce que j'avais suivi les interventions précédentes de Joe Kaka Bengele, il motivait beaucoup plus son artiste. Parce que Togo se voyait la faceté, quoi. Pour motiver, mon foufou. Écoutez que je finisse. Vous m'avez posé la question, monsieur. Donc, Joe Kaka Bengele avait le souci que JB, Piana Papa Chéri, notre président, retourne sur scène européenne. Comme tout le monde. Vous en comprenez? Vous en comprenez? Le souci de la caravane, qu'on booster yé. A booster monde qu'on a yé. Et maintenant, qu'on s'allait pas si. Vous en comprenez? Il a été ramené au fin en malamonte. Joe Kaka Bengele a yé ko sala réponse par rapport à Nini. Ndekonabiso Roger Ngandu ayeko bakeno Joe Kaka bande ko lia mikuwa. Donc à considérer Joe Kaka neti animal moneti mbwa moko imbwa. Or c'est pas bon. Moi je connais bien Joe Kaka. Tesco Joe Kaka wenge. Alabe mutafani na bazai ko ebi ma musique ndenge tambolaka. Ebi ke so mutaya ko lo baboye. C'est que basi ba solo la kiango sikoyo na otuta ye mutalo batefona tuta mutatindi ye to so batinda ki epete na tuta ka patron na ye poissoir dans les civils were zali mo so ba lali e batiki et tout na TV te ouais ça makamnanga c'est moi qui parle bana yo écoute, je suis pas hypocrite monsieur mais oui je suis pas hypocrite moi je suis pas hypocrite laisse-moi parler bana écoutez non Ma maman, château rouge, Balisibi, Balibouaka. Christian Bosembe. Na générique au salaire na frère no héritier après ça il ba message que elle est caté na Kinshasa beta te zela ozo maloba te ozo maloba prompte ozo te kasi zela na opeso maloba siko na kola la basi na paka juma tika pardon en fait na lingi siko na oyo ozo sala oyo est-ce que na ville ya Kinshasa message ni ko yebisa ye pour générique au faut beta partout azande konanga ibokila lokonde fa pekato mais respect c'est beau c'est métal là on talent azande konanga ibokila lokondo ngana iso merci ngana te ba inteke opone ngala kisa bo sembele le président c'est ça qui kisa bo sembe c'est mon frère du village ils ont position oyo soko zaina moi na mbeto moi ça la position et nzambe na alubo c'est la position de l'hippopotame musique est ma belle papa Lombo yemba Hélène yoka Hélène ngunza mana kasola lisoko na yo papa Lombo ngai te depuis ka ba kene akende ezanga ite frère ezanga te ezanga non l'artiste s'inspire à ce Nabia ngana téléphone ngana na ba vidéo musuite ngana ba vidéo na tala ka ba vidéo na ba porno pour nos inspirations. Ok Coco, ok. Il est là. Personne n'est prêt. Personne n'était prêt, effectivement. Voilà. Personne n'était prêt. Donc, 5 dates d'affilée complètes, dont 2 dates le samedi, le jour même, 14h, 20h45. Donc, mission accomplie. C'est historique. Merci à tous. Merci à tous les Congolais qui me soutiennent à travers le monde. Merci à tous les supporters à travers le monde. Le 16 et le 17 décembre 2026, la Défense Arena. On a déjà date, donc on va jouer une semaine complète.
Je promets d'organiser quelque chose au Congo. Je vais m'organiser. Je ne donne pas encore de date précise, mais c'est promis. Mais Nini Okolo pour la GTM Yadajou pour les Congolais. Oh, c'est un message fort. C'est vrai qu'on n'a pas forcément ces rapports-là à se dire des je t'aime tous les jours, de collaborer, mais en tout cas, c'était très fort de la part de Dadju de dire ça devant des millions de téléspectateurs. Donc, Koffi Olomide est une légende. C'est certainement le plus grand artiste africain. Voilà. Gims, je t'aime. Merci. Solo la vérité, merci infiniment. Merci à mon père, Juna Janana, ici présent, qui est la source un peu de tout ça. Hein, c'est mon père. Dans une génération marquée par les larmes, les combats invisibles et les destinées prises en otage, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Bruxelles, prépare-toi à vivre une invasion évangélique sans précédent avec le révérend pasteur Placide de Jésus. Dieu a vu la souffrance de son peuple et a décidé de changer son histoire. Dans le cadre de la vision mondiale et l'évangile du Christ dans les nations, le pasteur missionnaire Placide de Jésus organise 2 jours de convention en collaboration avec l'église au corps du Christ de Belgique. Sous le thème « Dieu, change mon histoire », tu travailles sans voir les fruits. Les combats se répètent. Voici venu le temps de la restauration. Une seule date, le samedi 6 juin à partir de 15h et le dimanche 7 juin à partir de 16h. Un seul lieu, Bruxelles, avenue du Marly 15, 1120 Bruxelles. Viens vivre le changement et poser les dépositions avec le pasteur Placide de Jésus, accompagné d'une garnison d'hommes points parmi lesquels le pasteur Carlos Mbouyamba, le docteur Israël, le pasteur Hugues Blaise Ferret de l'Allemagne, le pasteur évangéliste Marc Makiese, le pasteur Wendy Wenzel du Pays-Bas, avec une surprise inouïe, un homme porteur de la présence de Dieu par l'adoration, la légende de la musique chrétienne, le pasteur Franck Mouladia du groupe Écho d'adoration. Au fond de moi, Béon. Serviteur de Dieu, homme d'affaires, chrétien et chrétienne, cet événement est le vôtre. Venez expérimenter ce Dieu qui change les histoires que les hommes avaient déjà détruites. Quand la vision rencontre le béton des rêves, devient réalité. Bienvenue chez Thierry Bouddha Construction TBC, votre partenaire de confiance pour tous vos projets de construction, maçonnerie, architecture, construction des ouvrages de génie civil, carrelage et bien plus encore. Dans les domaines de construction expérimentés, TBC allié savoir-faire, précision et qualité pour bâtir l'avenir avec vous. Avec une équipe expérimentée et des réalisations solides, TBC vous garantit des outils durables et modernes à la hauteur de vos ambitions. Nous sommes au numéro 38, avenue de la Victoire, commune de Calamon, quartier Matongé, référence Bibi Play. Pour tout contact, appelez-nous au plus 32 466 249 007 plus 243 811 946 038. TBC, l'excellence en forme entre nos mains. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Niemba tout se donne. Cher internaute, toi na studio, classe Oyo, l'obesona de plique Bolamba, les Sibili Boueke. Merci pour la confiance, la considération. Bon, Salabiso, vous monitez se déplacer. Toi na studio, pour tous les vidéos, bah, il mange, tous les vidéos, info na temps réel. Un grand merci à son excellence, Guilo Lomboyo. Boss Dodo Kinke, la 12-12. Mote Belé, na boss dit David Mangaya, Motema. Fanny Chisse, champion kiff Maboko, Mabé Massas, Tamaboko. Donc, tout ça, ah, papi, Matalata, la Matos, miroir d'Angola. La coach ta patron. Donc, Omoni Tokomi. Depuis que bonjour depuis. Bonjour. Bonne santé. Ouais, ça va très très bien, Miguel. Studio, et ça, j'ai combien de temps à peu près studio? Non, j'ai besoin d'un bel été, tout ça là qui, nini, témoin, et puis enregistrement, il est le Cambodge, pas bien abisso, Serge Kabanga. Kabango, Serge Kabango, et puis Awa. To y enregistrement le besupota betongo dada. Donc on a mis le besupota silisi déjà. Et quelqu'un ba retouche ba dédicace. Et quelqu'un ba bateau pe ba na besoin ba dédicace. Notre vidéo parce que semaine prochaine
nde tozo vide siko masolo na biso artiste ni ba contribuer baza reconnu na moni ba mazembe baza ba ilele Cambodge baza wa en tout cas ilele Cambodge abet yem tabeti drum jamba pa beti toza na JM Sente beli bass donc Fridolin Likopa pe mutu a participé c'est ça les biso bien manzeku na mbonda pe abeti donc ça les biso bien quoi les Sibili Boyke oza na relation makasi po beta na Congo parce que moni lelo ba censure vi ba relation pe o eleka ebeta na Congo oza na relation ni oza na ngo po crio ebeta nga za animateur te nga za chanteur mais lo besumpota a s'inspirer na makambo ezalaka na balabala omoni biso photo ramenaka makambo balabala to yaka nango na télé po na kolakisa bato ke moni slogan oeza na Kinshasa eza boy eza na ndenga mabete ba ser na biso wana baloba Lisibili Bwake ezaka ba opesa conseil ke mibali mususa kozwa mwasi moko boya bwakisi est plus rapide tozwa ngo kana ndenge kaka ya mabete ça message pe Lisibili Bwake le beso expliquer quand même il a xeni Lisibili Bwake kasi ngo na loba ya slogan lo beso zui balabala amemeli biso na musique po musala na biso ya ngwana ya ko ramenaka oeza na balabala to chongo libana ke mibali ebele bazwaka basi mususu azane kaka lelo lobi ya bwakisi donc le gars toucher laissé voilà toucher laissé to eza kutu condamnation tozo condamner kutu voilà so explication ya Lisibili Bwake zani ouais Lisibili Bwake ka ndenge pomba ni sa so loba wa l'homme à l'ambra moto ya vanda na Kisasa mais ya beti à l'ambra kuka okwei dans Lisibili Bwake zali mo so balali e batiki et tout na TV T'es ouais, c'est moi qui parle. Écoute, je suis pas hypocrite, monsieur. Mais oui. Je suis pas hypocrite, moi. Je suis pas hypocrite. Laisse-moi parler. Écoutez. Non. Ils ont TV moukete, TV mounene. Bon, na montage, bon, retirer Plessoana, s'il vous plaît. Na respect. Na lobby. Pourquoi le la code, quand même? Code, quel code? Il y a ça, le code. Il y a le code. Il y a le code. Il y a le symbole. Et ça n'a pas hypocrite. Il y a un teke, il y a un code. Écoute, mais respect. Il y a un teke, il y a un bazooka basi, baosaka basi abatu. Oui, bien. Mais na code, na tongi na papa, tous à la ceux depuis qui azala bakati, ngaza mutakati te. Ezala mibalo bazoza bana batu ya basi, basaka na mwana batu, moi ça tiki mwana batu. Et pourquoi yo bala basi sobimana ba? Nini? Yo bali basi sobimana ba? Oui, na sakana bango chilelo. Na bango chilelo na kotika nani yo na komele basi basa ibele eza coutume beza ngam na bandango te Mobutu azwaka mama Bobila Dazuna lipasa mama Bobila dawa eza solo ko mama Kosi na mama Bobila baza mama pasa Mobutu asangisaka bango pona makama boluma Lisibili Bwake zake bato yo bazo sakana bana basi to pesi conseil nenge pomba to loba ko sakana moi cité. Pour moi, ça comme Modirio, Jimmy Chimanga ebi, Jimmy Chimanga pas à Moutali, Lisibili Bwake. Yo kati makamto sol ne ebité frère. Tu vois ça intervention arbitraire. Arrêtez des interventions arbitraires. C'est lui qui m'a dit Lisibili Jimmy Chimanga pas de la tabelle, Lisibili Bwake. Ana maman azala moi si naza confirmé mais Babylone ka ba Saint-Denis pezali. Est-ce que bike ba maman ya château je ba si balibeke te wala maman na biso yo yebite ezaka na wenze ya moi na wenze ya butu na kosi kene na château je kuta ya kangama la kuna na kosi nazo ba maman na biso batekate na bike non ba maman ya château rouge Lisibili Bwake ouais tout rapport quoi oui c'est ça frère c'est ça nazo finga muto fingi mutu te to fingite tozolo ba makambo oyo l'artiste s'inspire à ce qu'il est en train de voir depuis que le s'inspire quand makambo eza trop sexe trop mais makambo bala yango depuis que ba tozu bala te dans la musique écoute au moins soza animateur faut ça que ti des milliers le roi de la forêt mtesanga abilo beso il faut vendre kokota na kacha cité yana sanga kende kingabwa kende na paka juma taka verti nanga ke paka juma ke na grand monde biloko eza kuna papa il faut kota na kacha cité ozui makambele kana kacha cité o memi yango na classe o ya niveau ya likolo ba décideur parce que to bite que to encourager te ende batu ke non soko zui moi si linga moi si kozo mona batu te ke non obimi na ok na olali ototiki. Et bon, au juillet, azo se respecter, t'as un comportement mabé. Et si bon ça là déjà. Kasi yango nda Lisibili Bwake.
Moi, ça cause de l'impolité. Moi, c'est parce que toi, là-bas, c'est impoli, toi, là-bas, c'est bipoli. Bipoli, là, c'est impolitesse, n'a mingi. Mais moi, il y a moins impoli, parce que le temps soit retari, à manquer à tikangai. Bah, ma zembegnoso, bah, na kata ma sibi libweke. Ouais, ça peut être un conseil. Oh, Nabia, nati le collègue kutu mutali sibi libweke. Ah, t'es à mon boss, t'es marié. Papa, arrêtez de faire des interventions arbitraires. Dans le but que Aza Moutou a bon côté, mais c'est lui qui m'a écrit que non, na yoke lo on a besoin des pliques. Na l'andio émission mi genyema, li sibi li bweke, on va bosser depuis na bi yango. Abi mais non, on peut s'y conseiller bien. Pour y aller à zéro bêtise. Il pas Mouta li sibi li bweke, donc c'est que alingi makambouana te. Ok. Bon, les sibi li bweke. Félicitations à vous. Félicitations à Nabino, artiste. Obi mbali boso na assister na enregistrement générique. Na monde bozo sangisa maele. Na mona miti kaka. Na monde bozo sangisa ba idée. Eza ile romo ezara facilité hein. Te nga siko na nga na yeba te so na komi ana yeba te. Mona sa ki déplique il faut za la wana. Pour déplique na ba ah yeah, wana cop na bi ti. So boza te na sa bisala sala. Cambodge il faut za la wana. Mazembe na moi mazembe fait la déplique mtabenga qui et ça lit bien parfois soko tiki ba diriger ote orosala mfuabisa na moi peneza ka fruit moi ya bato ebele ba maele ebele sanga musique so ba studio vraiment et ça bon so ba tiki yo moko ça te faut maele ya bato ebele parce que na to za boy na wenge menzome bono ça peut boy bien oui pour na ça boy na monotonie na nga mona kata nzoto chaque artiste a la monotonie na mona nzoto donc faut ba artiste bazala ebele voir même kutu ba pe musique te mais ba yoka ka musique akope sope boule akope sope boule au sali ko so na sali ka ke ngamoko na créer monotonie à faux voilà vous comprenez parce que il faut se laisser être guidé. Vous comprenez et alors papa maintenant babi so dans la personne so dans la sidabi bobi mais ça babi là quoi bon pe ça ba nias bon pe manifestez-vous donnez vos nias. Yonga senga ina bi depuis qui pardon ko kende non qui s'asate parce que fera kende na bi na pomba ko kete to si sa kopo très bien parce que boule salami to sa bu salamo bilatéral hein parce que to bandaki to za ina posa il est là beti to il est là si na bi pomba on orchestre ça scripturé mais ma biloko na kisasa pour que si ça biloko na poto c'est dépense. Vous comprenez obenga mutu moko boy 300 400 bon so bengi batu 20 peut ça bango combien nandenga mabete loko orchestre ça scripturé nuance musique tobi même biloko na kisasa basali bandeko na ngana pe félicitations na ba animateur on a ba na kisasa ba musicien en tout cas na rotinde la bino quelque chose na ba mayas na tinde bino quelque chose mais bo déranger ngandete bo zande loko ngo pe bima pe bo déranger te ya levi ça dans la problème moi na koya ki muto ya problème toko luka solution pour mbaza to so la makambango te wa frère nanga watu nga ya mbiakati nakuta na maison mère ya levi na ebelo na sala oh papa oh ngape na papa solo ka Paul Mwamba donc bat base ya lisibili bweke mais mbali boso na yoka na générique bino mbali bobwaki Doudou Kinkela 12-12 boss Doudou Kinkela 12-12 depuis ka bwaki yipo bwaki toto sola bo mutambo ba bwa kemba ebeleti mote na bwaki kuna Mukwantombolo fachi beton bongisela biso mboka Congo. Christian Bosembe na générique au salaire na frère no héritier après ça il ba message que ele katena Kinshasa betana te zela ozo maloba prompte ozo te kasi zela na opeso maloba siko na ekola la basi na paka jumatika pardon en fait na lingi siko na oyo ozo sala oyo est-ce que na ville ya Kinshasa message ni ko yebisa ye pour générique au faut beta partout azande konanga ibokila lokonde fa pekato mais respect c'est beau c'est métal là na talent azande konanga ibokila lokondo ngana iso merci ngana te ba inte ke opone ngala Kisabo Sembele le président c'est ça Kisabo Sembe c'est mon frère du village quand il travaillait en Africa TV ils avaient que le bébé côté langa abanda na radio tape na TV le bébé côté langa c'est mon frère de lonzamba tombolier atika babikanga kanga ya papa mbawana soka kangi biloko bana baoliani soka to fanda kiboy depuis kabenga na concert nzamba kitiseli ngai to sala inspiration ya l'hippopotame yomo commence na bengo mige position sani ya l'hippopotame de le bat no se faut azwango position ya l'hippopotame parce que bat te position ya l'hippopotame c'est une position à groupir
eza position oyo soki ozali na mwasi na mbeto mwasi alaka na position nzambe nanga alubo c'est la position de l'hippopotame. Musique est mabe. Papa Luambo yemba Hélène. Yoka Hélène. Hélène ngunza mana kasola lisoko na yo Papa Luambo ngai te. Depuis kaba kene. Akende. Eza ngai te frère. Eza ngai te. Eza que non, l'artiste s'inspire à ce qu'il est en train de voir. Nazo ko tinda batu te basala makambo. Ngana zo makambo batu balingi. Yebi yango te ba mère balinga mingi pe balinga komi ko pesa pour ça signe. Donc, konza moko na biso musique etika la musique politique petika la bakota la musique ité frère bakota la musique ité Papa Luambo yemba Hélène bord na plan na bord ça c'est fiction ya bolingo et fiction cela veut dire quoi c'est des sexes opposés qui s'unissent vous comprenez papa batika makambo wana ngana zo yemba l'artiste s'inspire à ce qu'il est en train de voir na yembi bêtise te bayani kano bayebi ba pichu madaka bayebi ya papi matalatala par exemple ta position l'hippopotame donc tout le monde c'est la position que les femmes aiment et sa position basi balingaka atie mutu boye donc la tête est penchée derrière est montée c'est la position de l'hippopotame c'est pas moi neso c'est Nabia, ngana téléphone ngana ba vidéo msuite, ngana ba vidéo ngana talaka ba vidéo ngana ba porno pour nos inspirations. OK Coco, OK. Il est toujours à faire finir na Coco. Félicitations, Yum Tobeti. Si, mi gagné ma en tout cas bah tu beau préparer hein. Beau préparer vraiment donc il est de Cambodge. Mais ndeko sentir vitesse na ngosma plan zo assurer ba kinoni to na mikila to ko teite na beta be frakata wana ti ba libre parcours wana maboko ngo ti yango kati yango le lorsque on a posé l'hippopotame avec une nuance musique déplique pomba le besso il est le Cambodge il y a le bébé donc tenez-vous prêts donc été au ba parisienne ba obina tout le monde ba bruxellois ba bruxelloise donc ba tout donc ba américain ba londonien donc tenez-vous prêts car vous préparez machine looké toi pour préparer looké pour bobina bisolo ba mingi boulot d'abord boulot mazembe na kucho yo yako sanina yo za chanter en général omoni musala tambula na ba artiste omoni tango pomba alelisi phone abimna ke mazembe yaka esengaka yemo lobiti mutu nyoso ala na monotonie na ina kati ma connaissance donc izala na mwa kati tango oyo ya lobe bazo boka te ya lobe bongisa ma partie oyo salamwelo mo boye ikendaka bien Jimmy Manga ibima mona aloba donc yalaka bien tout sangani entre nous biso na biso o biso bon mona biso déjà to betaki nule mena donc ya makasi ba tout ba mona yango donc to zalaki donc tant makambo ngi bandaki elle na répétition biso tout to alaki donc to zalaki ensemble ba idée alaki tango oyo kape koto te pombo moni koto fa esenga valise la boya yango esenga ga biso tout photo zala to bakisa moi idée ya moke mwangu bana to mela est-ce que toko somo akapela yo na déplique s'il vous plaît président déplique so toko zo akapela bino mbali sala bato zalinde ko ya bonheur na malanganga na komiloko mbisi na filet ya mai azoluka se sauver nzoka zomikanga de plus en plus na monyama ngojeniwa prinonika mibeko voilà merci mais depuis qui position l'hippopotame bana États-Unis bana na biso Canada Afrique du Sud Brésil Angola Kinshasa et Kobima quand donc normalement to sisi de tout et c'est kara moi ba retouche moi avec le Bessompota après vidéo na to sali clip après des clips tant aussi ça clip na biso ne to pesa sko ba to date mais était auto za na yango était vraiment to pesa non date mais était auto za na position l'hippopotame ça mi na kine ça mi na poto au clip ça na poto to na kine non to sangisa le Bessompota za koto to sala quelques clips dama il est le Cambodge wa Robima donc ba jamba pe ba rosala donc et au sala vraiment ambiance moi ya bien entre Kinshasa na Mikili. Après to pesa ba vrai mélomane et loko bango balingi quoi parce que mazimba ocho loba et banda qui déjà na répétition to mime on a concert et puis lelo et qu'on s'est réalisé et que vous allez réaliser na kati ya clip na biso donc poto
da Kinshasa ça pour bato basali ba ker bato Kinshasa donc ba mpe ba kozala to sangina bato mikili po pesa ambiance moko ya eza ne yo na lobeso na ilele eza featuring bien eza ba yo cha pour na projet non eza projet ya mutu te eza biso moko nde tosali projet lobeso aye na boule na ye biso nde to accompagner lobeso na kati ya boule na ye eza makambo ya nuance musique te o te ya lobeso mpota te eza ya biso nyonso lobeso ye na boule na ye biso tout tosangani to koti na kati voilà na nuance musique pe tie poids donc eza ensemble ya ba artiste voilà tous les jamba bora bato poto bora bato donc Didier Masaya ngala on peut saka merci na boss na nga déplique pomba na yalo bébé na chance pa pesinga pona beta position l'hippopotame donc boyo kaka ne ba accompagner betu na ba konyonyo boyo kaka ne binsa basu na pesi mbote na zavi kwanza munu boza bien merci boka banane ko remixer banane normalement Didier Masaya Vatican yo ebit ba mote belé na bato balinganga Ariel Matamazimbe donc milolon forma wa kwetu c'est mon cœur tout le monde balinganga Belon Mambu, Mamé Jenny Mantanga, ma mère, je vous salue. Merci. Anel Katangola, sans oublier. Bambote na bino quoi. Esuki wana. Pomba ba remixer mes anabana. Na pesi Paul Mwamba papa social toujours azara na biso nyonso Audrey Minato na pesi bambote belé Bouza Luvande. Bouza Luvande des fois té. Donc na pesi Olivia Horton Azarana biso de tous les temps Andrea la Médor donc Doudou Kinkela 12 na pese ba Dr Foster Sompo na pese ba mbote belé Christian Mokwa FMI na pese ba mbote belé na pese la mignonne ya Fali ba mbote belé donc batu balinga biso ba za vraiment belé Hervé Kifuema facilité donc na PCP donc vérifier na PC ba mbote belé Blanchard Kabango aussi na PC ba mbote belé donc ba ya to ba la plus vite rapide pour émission écoute lobby na ba 10h na YouTube 10h 11h 12h ba ko contacter plus vite rapide pour ba bima na projet ba patron ba ta biso belé ba ndeko belé ba la biso il y a pas de problème il y a pas de problème biso to zana biso to ba artiste lo beso mpota zana biso to za poto sala après ba to ba linga la bonne musique ba rejoindre biso pour et ça l'a bien quoi quand est le Mizigi il est on a bateau encore remixé Guy Baena les colonisateurs de la SAP Ndegwa Claudine Baena bamote na bino quoi il est mon bateau encore remixé pour aussi en tout cas Fleury Code Pin mais colon zonge di batu na kala nenga mabeti tout bango nyos batu asika bazo déconner mingi ngapela lobeso mukie ngapela bunga moi dimi Fleury Code Pin na zonge li famille nanga ba famille a rodefa na lingi nanga li susuti Fleury Code Pin mbote na yo yebi très bien ouais ngana pesi Alubo Star mbote na musika na pesi Maître TV mikolo JD zongi po bololo za makasi donc pesi mbote na Paul Mwamba papa social Jimmy Porte de la Chapelle Jimmy Chimanga Porte de la Chapelle les boss na musika na pesi Malaika Kondo mbote na musika base Gare du Nord masa na ngai sans oublier base Mageta wana biso comprendre donc migeniema vérité yango ko bomba la vérité te mec il faut le la vérité ndongo donc nzamba bakisela yo makambo kende susu merci migeniema koko bon to silana to dernière question nanga na silana yo tout le monde est sorti médiatique ya Jokane ya kena musicien JB Mpiana grand musicien mboko na biso so yo ndo zara nanga nde to liaka to melaka un jour au sepela peno moninga na TV na lo ba fufu ndo lia shenga ya osala onde nini il est musicien au moninga un jour na TV na bando dimneo ne joka sali pa JB Mpiana est-ce que le loto sunga bino ba artiste est-ce que to zara na bino pona ba intérêt est-ce que pourquoi Joka a eu énergie ya ko kitisa grand musicien ou ça l'histoire de musique amboko na biso na kombo JB Mpiana et ça là qui on est tant moni ba vidéo bongo il est journaliste JB musicien non moi je peux dire tout simplement je peux pas faire la condamnation arbitraire Joka Kabengele c'est pas une mince monsieur c'est pas une mince personne
c'est une personne très éloquente et c'est une personne grande dans la corporation des journalistes. C'est une personne, quand on parle des journalistes, c'est si aujourd'hui on veut énumérer les journalistes de la République démocratique du Congo, comme aussi vous faites partie, Joe Kaka Bengele, on ne peut pas faire hormis de Joe Kaka Bengele, c'est une grande personnalité, quoi. Et ça va que non, les respects doivent être mutuels. Parce que j'avais suivi les interventions précédentes de Joe Kaka Bengele, il motivait beaucoup plus son artiste. Parce que Togo se voyait la facilité, quoi. Pour motiver mon tournoi foufou. Écoutez que je finisse. Vous m'avez posé la question, monsieur. Okay. Que je finisse. Excusez-moi. Okay. Joka, vous parlez de son intervention récente. Oui. Moi, je parle des interventions de Joka Kabengele précédentes. Il motivait son artiste. Donc, Joka Kabengele avait le souci que JB, Piana Papa Chéri, notre président, retourne sur scène européenne. Comme tout le monde. Vous en comprenez? Vous en comprenez? Souci de la caravane, qu'on booster booster munde kona ye, et bande ko sale passi. Vous en comprenez? Il a été caravane au fin en malamonte. Joka Kabengele a yé ko sala réponse par rapport à Nini. Ndekona biso Roger Ngandu ayeko bakeno Joka bande ko lia mikuwa. Donc à considérer Joka net animal moneti mbwa moko imbwa. Or c'est pas bon. Moi je connais bien Joka Kabengele. Je ne prends pas la part. Dans la part ya mutute. Ah, sur la vérité. Sur la vérité. Au moni Babylon mususu batbaye ba ndenga o solo lango. O comprendre? Joka Kabengele aza mutu munene. Tango ba mutu keo abana ko lia mikuwa batiki. Au moment où tu as propreté, ce que Joka za wenge. Alabe mutafani na bazai ko ebi ma musique ndenge tambolaka. Ebi que so mutu ko lo baboye. C'est que basi ba solo la kiango. Sikoyo na otuta ye mutu ba telefona tuta mutatindi ye. To so batinda ki epete. Na tout à patron na ye pour soi. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable. Confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Maison Awatusa, chez Maman Nicole Malonga. Yaka, esa na poto ne yebite. Yaka, tokisi na metro Château Rouge. Daka yau. Okay, yau awa. Ah, uzomona Kimbondo. Oh la la la. À Paris. Jela na oyeba asaka omoni ndazabo asaka so mina kula metro. Papa tabu kolo boya takota musaka. Bisa batani ngaba le bani. Tanga. Awa toza. Awa nini? Awa toza. Awa. Yaka sona place tokoti. Asama na mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga. Awa toza, c'est-à-dire Awa toza le magasin. Awa toza au boyo partout dans le monde. Nicole Malonga. Awa toza, maman Awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ma produit oyo elongolaka na tâche.
tozolobela makambo batampo bamama babebe ebele bamama bazotambola kaka na bapoudre na bafond de teint Nicole Malonga awa toza awa na château na ye mpona kolongola batampo ya bamama banduki ya bamama oyo baza na besoin kosala taille mpona kokita mamune bamama oyo baza na besoin ya kosala baforme kalingi azala na tolo monene alingi azala na nsima monene baanche monene lipende monene mama Nicole Malonga awa toza nde kaka boyebi depuis 2007 nateka baproduit ya kogrossir bafes sein mollet hanche non yozomona te oyo eloko moto eloko evanisaka mabala eza mpona mibali ça grandit dimension olingi soko moni ekoki kotiki wana sine kopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona aza victime na meki yango oyo bazobenga ye na Lesi yeyo azobongisa loposo baproduit toteka yango légalement na magasin ezosalama na laboratoire ya mondele awa na poto tozoteka yango légalement je pense que bomoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement ezali baproduit authentique salama naturellement sans aucun produit néfaste voilà oya te nango Nicole Malonga akosa bino te ye moto abanda makambo yango kala awa toza oya te nango Nicole Malonga mais eza nango pe bien te ndenge makambo yango ekei joka salika ke non les respects doivent être mutuels. Je respecte M. Jimmy Chimanga Porte de la Chapelle. Il est censé contrer de respecter l'Obesso. Je respecte Miguenyema. Miguenyema, vous me respectez aussi. Miguenyema, tu me respectes. Moi aussi, je vous respecte. Vous me respectez, je dois aussi vous respecter. Donc, si vous ne me respectez pas, Cambodge, je respecte, on peut respecter Cambodge. Non, respecter Cambodge, Cambodge, respecter. Sans respecter, on peut mouter et bébé. Tant mouter ko bébé, bébé, ma bé. Et quand on va boutou, makaba moyo bimisi mbelinga yana mbela boutou. Et que na bongo. Donc il ngana ko condamner joka ka bengele so indemnité. Donc makambwana eza trop saleté tant tozo joka bana ofingate. Azo déclarer que non, Jibem Piana azonga na scène musicale na espace européen. C'était ça. Ce qu'on fingo ba fingi joka, ndesu joka, yango la déclenché babord. Okay. Parce que moi Moulouba vive à l'ora mongala. Moulouba est hypocrite. Moulouba lobaka. Moulouba c'est quelqu'un qui parle. Moulouba lobaka. Les Kassens parlent. Les Kassens parlent. Comme tu vas condamner Joka n'a raison. Voilà condamnation arbitraire. Yoganisi batelo ni balinga. Balinga là koya ko condamner batu ko c'est votre magambout. Il faut à l'effet qui avait commencé l'action et qui est venu avec réaction. C'est ça, très bien parlé, très intelligent. Abimi Simon français. Ba collègue de m'sa ba ko misa mo na te. Ende ko nga imi genje mo seka. To retenir nini? Non, eza makambo eza nango chez Michada otala biso chuchu debo mo Zamboka. Et puis Morimo qui montait à Magras Touzola de Sylvain Nexon et Messieurs dit Tembo Tebele Branda Biso. Fabrice Massamba Radio Monta English chef d'Apera Banglais. Yagi Baena colonisateur de la SAP. OK. Emani Mambo Pesa Makambo, Papi Masuta, merci beaucoup à la 4 studio. Ah, Yannick Lebolo, Claude Tongo Etani Tata Mapasa, vie privée Claude Tongo, Patrick Masidi, Bolingi ka kolala, pe bolalaka. Bolingi kolala mingi pe bolalaka. Mais moi ni suko autant bino lobara, mi gagné maë. Il s'est déplacé avec matériel naé, avec ses matériels. Aye kolanda biso tina studio boyebi sanga boye bato balinga ko fungola minoko koloba omona mwasi mo azosola makasi na kati ba mibale oza mwasi mo sola trop siko tangu migenyema aye kolanda biso na studio aye kolanda biso poto futa mige mais miga déplacer moko na mutuka na matériel na ye aye ko sa biso interview na studio siko so migenyema benga émission ta lundi ngai fona boya. Nous devons rendre l'ascenseur à celui ou celle qui nous donne l'ascenseur. Donc, boyo kara makambo yo bote ya kabino. Pour finir à la question avec laquelle vous m'avez posé concernant Joka Kabengele, nazo sala intervention moro arbitraire te, nabi kana mukuse que respect il fait à la mutuelle. Parce que Joka a salaki ba témoignage mo ki azo pousse à la souci artiste na ye. Que non artiste na ye azonga na scène.
siko ndeko na biso Roger Ngandu ayaki na marque que non choka banolia ba mikuwa so ba ndenge nini ya biloko mo bana kolia. Vous comprenez? Moi je connais bien monsieur Joka. Hein? Franchement je connais bien aussi Roger Ngandu. Hein? Tant na ki to bien na Roger Ngandu to so ça même ba blague na ba téléphone ba ni. Vous comprenez? Mais ndenge ke bongo ba eza je Nintendo. Eza nango wenge ba luka ba boma moto wana. Baluka babo mango ezonga c'est la famille quoi. Vous comprenez? Bon, so bi que Joka dénigré papa chéri, mais Roger Ngandu pas à dénigrer pe Jokat. Et ça flèche retour est accompagné d'une flèche d'aller est accompagnée celle des retours. C'est ça. Donc et là on a le bagarre. Encore remercier banan. Ba tout de suite au bois qui bango Alou Bostar mbo te belé peso ta biso. Koti. To tika na parce que Jimmy Chimanga porte de la chapelle ici Bili Bweke. Nati lokolo pe ndegono mo yo ki nga koti déjà. Patient Ilolo grand Karambongo, c'est bon Jimmy Belao na. Patient Ilolo grand Karambongo. Yo moko ki Jimmy Belao. Beaucoup tanaki? Non pepele voilà de tout le temps. Tenabité net to ça na programme beaucoup tani. Oui. Boy 50 ndeni. Mais na ya na épisode. Téléphone. Makamyo sur na téléphone koko. Mindele ba royo kat. Beaucoup tana c'est ekele ki bien. Ki pepele. Makamyo sonenga lobaki. Homme d'affaires, Mutambongo Jimmy Belao. Ouais mais attends, oza Mutambongo na boité. Ngai pe siko na sina bwa kiyo. Ngala sina sali makamuna nganyo surtout Jimmy Belao pe to ya pe biso na Cambodge pe. To ya pe na déplique pe pomba pe to koya. Jimmy Belao. Pona benga ko lolo defo ya mbite ngana na éducation nga. Na bengo defo ya mbite na benga ate na tiki nanga. Mais na bina ndenga mabete. Ala trop occupé, c'était un téléphone, c'est normal. Ala ba faire na réunion. À l'équipe Macron on a TV, to traiter Fatino occupation. Laisse-moi parler. Vous Fatia ya Maro Air News. Vous me bon benga kai. Bo siko muto benga to ebi. Il y a l'école occupation. Yo na yamba te. Yo na baby ça na solo boy. To baby ça pardon. Eh bandukwe. Hey, c'est bala oui. Rendez-vous à mariage à la mingi tout ça. Toi qui pas maman c'est na Suisse. Jimbela dam tunanga ito sola très bien. Il y a un homme d'affaires sola très bien. Doudou kinke la 12 à une à gauche à une à droite. Très bien. Le beso apesi, déplique pe apesi. Dr Faustin Sompo. Dr Faustin Sompo yani Kano Gif Noir. Patient Ilolo. Patient Ilolo. Grand Caralar. Donc l'Isibi Libweke nati lokole pe l'Isibi Libweke. Papimbo mape nzambe ya ba masibi libweke. Ya solo. Papa, tu n'en as eu attends. Bon. Papimbo mako lisibi libweke. Cop na yi. Ya sérieux bon. Ndeba ta sérieux manette ya vie claire ndeba on basala makambo wana. Tozo finga batu te tobika ke non ko simba ko tikeza mabe. Basi balakela ka batu. Il faut dans un mois si zala bango ta 6 système ma musulman. Kabola mutna horaire ne moi to na humanité. Tu as un cours en français dans la première heure, tu as un cours en histoire dans la deuxième heure, tu as un cours en mathématiques, chimie, kabola mutu na mutu. O monika ko kite moi kene. Alu pa na basi na ebele. Alu pe ninga na pe mutali sibili bwake. Bagzad matu ba Merlin Zuma kiala ba masibi banani Eric Oseban. Nagler Bouéboué. Sexy boy. Sexy boy. Influenceur suprême. Nagler Bouéboué, sexy boy, influenceur suprême. Maman na mutali sibili bwake. Agzad matu ba kuta to sali sibili bwake kala mingita. Moi ça l'accent attend na équipe libwake déjà. Moi ça Yves Congolo arme silencieux to bwake. Vous allez comprendre. Donc mingi ça m'appelle d'ailleurs et même Talatala, le big boss, toi na kati studio to lamba deuxième kakezoya. Na esibino, na bibisika la simbaka. Deuxième kake ezoya. Vouloir ou pas, vous allez danser. Blanche Mouma, yé pas mutali sibili bwake. Donc na suki au deuxième kake. Papa na ngai kanga omoni mkoyanga na Dôme de Paris. Na esa ko na bi okutanga na loge na esa ko na bi kokende te. Vanda zelo mona makambo esa male lelo. Okutinga na studio, okuti biso na studio, ngate biso na studio yo c'est lelo ko ebimo pesa raison. Merci et bonne chance. Na Lukisko, moi bato basala kindoki. Bino mo sala kindoki, ngape na sala kindoki ngai. Merci. Rendez-vous quand la mingité de Sibyl qui arrive. On est ensemble. C'est un peu de volume. Il y a quand même pas. Vous pouvez nous caler seulement là où le vaisseau a commencé. Là où il y a les Sibyl Libouéké là. Seulement là, cette partie-là. Avec le Bessumpota, dans le studio, tu bandis déjà ma solo.
oyoka makambo ya danger obeson kota asilisi na kopesa te azokontinue kaka kopesa azopesa ok ya Fortunale Lombangu, ya Papi Mataratala. Donc, ici, au Kotaba journaliste, ma maman, Château Rouge, Balisibi, Balibouaka. Jimmy Chimanga, porte de la chapelle, Yaka. Alou Bostar, Yaka, Aksa de Matou, Bazawa, Pied. Base Cardino, Relouemana. Base Majeta, Vandela Bango. Jonathan Zombo, ya. Asiba Kibagae. Asiba Kibagae. Asiba Kibagae. Ole mwamba papa social akabaka na ye. Kosi sali hippopotame. Kosi sali hippopotame. Alobi bokoyo kanyoso te. Ok. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Niemba tout se donne. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Maison Awatusa,
chez Maman Nicole Malonga. Yaka eza na poto nemoyebi te yaka tokiti na metro chateau tia daka yau awa ozomona okimbondo olalalala Paris jela na oyeba asaka omoni ndazabo asaka so mina lula metro biso batalinga koleba mingi tanga awa toza awa nini awa toza awa yaka sikoni na place tokoti aza mwana mboka Mama Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga awa toza, c'est-à-dire awa toza na magasin awa toza oboyokaka partout dans le monde. Nicole Malonga awa toza, maman awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ba produit oyo elongolaka na tâche. Tozolobela makambo matampo ba mama ba bébé belé, ba mama bazotambolaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga awa toza awa na Château Rouge na yepo na kolongola matampo ba mama, banduka ba mama oyo baza na besoin osala taille mpona kokita mamumu, ba mama oyo baza na besoin ya kosala maforme kalingi azala na tolo munene, alingi azala na nsima munene, mahanche munene, mipende munene. Mama Nicole Malonga awa toza nde ka boyebi depuis 2007 nateka baproduit ya kogrossir bafait sein mollet hanche non yozomona te oyo eloko moto eloko evanisaka mabala eza mpona mibali ça grandit dimension olingi soko mona ekokikoti sino kopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona aza victime na meki yango oyo bazobenga na Lesi yeyo azobongisa loposo apoli koteka ngo légalement na magasin ezosalama na laboratoire mondele awa na poto ezoteka ngo légalement. Je pense que omoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique salama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Toyate nango Nicole Malonga akosa bino te ye moto abanda makambo ngo kala awa toza toyate nango Nicole Malonga